Excusez Kulutu, kolela nano te. Est-ce que tokoki koyeba kombo na? Kombo na Njoli. Kombo na Njoli, oza, pardon. Oza papa ya Rachel. Papa ya Rachel. Rachel oyo wapi? Rachel oyo ajai kuna makambo elekaki ya basango wana. Oyo azalanda moalanga. Pardon. Oyo azwaki ku le 25. Bon, ndenge na ye awa bandeko nde batindi ngai. Je pense que tika kolela bakosunga yo. Besoin na yo eza nini? Rachel sikoyo aza wapi? Aza na Afrique du Sud ndenge toyokaki aza wapi? Rachel a Kinshasa. Akomi na Afrique du Sud te? Te akomi te. Bon, aza na Kinshasa epa na nani? Pardon, longwana maboko. Pardon. Jambe. Aza na Kinshasa epa na nani? Ala Kinshasa kuna epa Jacques Njoli. Epa na Jacques Njoli. Bon, siko message nini ozo lancer epa na bandeko nyonso na bao baza na poto, ba diaspora na bao nyonso ya baza na mokili. Basunga ngai. Batindela ngai tike na landa mwana na ngai. Batindela yo tike olanda mwana na yo. C'est-à-dire ye akendaki na membre moko ya famille te. Akendaki na mama na ye. Bon, sikoyo yo olingi olanda ye comme responsable na ye. Bandeko basunga yo na nini? Basunga na tike na mwamba musu na tike la banu musu batikale awo na wojuite na saka musala ya suki na kata suki na mojuite mwana kata na ojaku na ojaku asima ba mase bosunga ngai bato nyonso tu même na poto bosunga na bojuite botaka mpe na kolela. Ouais, ok. Je pense que au moins nde toza awa bandeko nyonso baza kolanda biso bandeko Isantu na apa Jacques Njoli motasungaki na poto bandeko nyonso baza kobenga biso na mbandaka po baza pe na besoin basunga bandeko oyo baza na mbandaka baza baku. Bien sûr que lobi mwana azwaki ku na manifestation eza ba compatriote ya malamu oyo baza na besoin basunga bandeko. Je pense que d'ici là bakosunga bakotindela billet okolanda mwana na Kinshasa. Eloko esalaki mwa confusion bato mosusu bayebisa biso ke akomaki déjà Afrique du Sud. Kutu bandeko mosusu bande koluka ba numéro ya bato baza na Afrique du Sud. Comme aza na Kinshasa, je pense que bandeko bayoki osengeli na billet comme responsable direct ya mwana olanda mwana ngai. Olanda mwana na Kinshasa. Je pense que bandeko bozoyoka awa tozana ndeko Njoli kombo mususu nini? Njoli Lomambula apendi bosoba tracer na bojuite botina na landa mwana na ngai te. Merci beaucoup, merci awa toyaki epa na ndeko na biso Njoli oyo azali papa ya Rachel Njoli oyo azwaki bombe lacrymogène na saint droit na ye. Mwana ndenge tozwaki masasi ezali bombe te ezali masasi babimisi mwana masasi na libele nalanda mwana na ngai. Jambe nalanda mwana na ngai. Merci beaucoup, merci.